Ma mission TV, le miroir du monde. Baeforo nyonso mokonzi ya mboka azosala danu amonaka kaka te. Yango nangi se situé azali wapi? Azali journaliste to azali moyi politique? Journaliste de Décojini, avec tout le respect que je vous dois dans Ibisayo, derrière moi c'est la population congolaise. Comment on n'a pas cité? Non. On a décidé. Il ne faut pas l'appeler journaliste. Oui, bref, vous travaillez à la chaîne. Tout le monde qui lobby. Et le même Obali, Premier ministre Sama Lukonde, a déposé le programme. Et pas ya président Bosso. Dengo Tukoloba, vous avez pas dit mboka oyo. Biso ba union sacrée to yebi programme wana. Mais pour la discipline ya union sacrée. Pour la déontologie ndenge konanga otai koloba arma mukulu, tokoki ko dévoiler yango te. La personne habilitée à kolobela ya ko dévoiler yango liboke wana ezali premier ministre. Tango ya ko dévoiler yango biso tokozwa sikoyo ndingisa ya ko élargir soit ko expliquer la baimboka ke loko wana yo monite mokonda moka ye moka beta kimbela lobi niet boka tanam ezaki pona souci ya kobikisa population ngai na ko kotela jamais ndeko Félix mukolo pepe kobonga okomona ngamo na kokatisa na yembe na isangu to babenganga emzu na kosala ngo mieke ba osala ngo liboso neti ndeko nanga ama obayava konde. Il faut baimboka ba pesa confiance na gouvernement o potomoni eza gouvernement moko ezopesa image ya malamu mais kasi biso tokotele mina nyonso mabe soki mabe ezali tokoloba yebisanga passe au kabila tika biso na 2% ya Félix ko koma na 4 ndeko jinyo yebi na lobite na kokita pasite mais pour le moment mati la théâtre na place émission politique bango pe bazabatu. J'ai beaucoup d'estime na ba comédien. Merci. J'ai beaucoup d'estime. Les mots en existent parce qu'il faut oui. pas un mot de l'affaire résumé. Je ne suis pas d'accord avec lui à lobby. Depuis 1960 jusqu'à présent, il n'y a aucun politicien modèle. Moi, je dirais c'est faux. Vous nous, c'est là qui n'a pas effet secondaire. Tout le monde qui vit vraiment déjà. Parce qu'il y a eu des gens qui étaient déjà vaccinés. Oui. Le ministre lui-même, il a santé, sortant. Hein, il a sortant. Il a qui vaccin. Même les corps diplomatiques. Vaccin. Qui attend mon corps libomate. Pambate mukolo ezali mukolo bakosala ba obsèque. Ya Idriss Déby non na moka na yena Jamena. C'était détail. Bolobi na Est la République. Pourquoi battre la candidate nationalité? Oh ezali mouvement terroriste. Ce qui te lobby lelo bato bakoufi. To sali day national. Lobby bato bakoufi day national. Non, il faut qu'on nous éradiquer définitivement et l'on connaît ça la ligne et si là tu Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote na bino, mbote na biso, mbote na bino bandeko oyo bolingaka Congo. Lelo tozali mokolo ya mercredi 21 avril 2020 bandeko balandi zaliki esengo mingi ndenge tolobaka ete tobeta masolo ya solo. Tozobeta masolo na oetali Congo mboka na biso. Mboka na biso zali makambo ebele. Tolobaki na bino ete papa sentinelle ndeko Flavien mwana musala population soldat du peuple wana nyoso bakombo oyo bomesana ko benganga mena baki étant donné na za gardien du temple sentinelle de la République et sengeli to beta masolo ya République et sengeli to la musaba imboka oyo bakoka mboka et sengeli to la musaba imboka oyo bazali ba diaspora libana ya mboka et sengeli to la musape bandeko na biso ba congolais oyo bazali kolinga émission
émission na bango surtout ba mama bipupula na pesi mbote pour être émission na bango balingaka yango ndenge toloba qui était format Papa Sentinelle chaque jour na ZTM télévision à partir à 10h30 donc du lundi au vendredi beaucoup na biso pe na rediffusion na 22h30 ezali ki esengo mingi pour être lelo tozana basango misa tokobeta masolo na otali dépôt ya programme ya gouvernement Sama Lukonde sengeli bo baite basili ba déposer ngo na Assemblée nationale mboso ou azali mokambi ya Assemblée nationale assis à du programme ya gouvernement Sama Lukonde boyebi bino moko ete mokozamboka beta ki sete pona ko dissoudre FCC Cash la coalition wana pour être amema biso na gouvernement union sacrée pour être passe ya ba congolais leki est-ce que gouvernement oyo ya solo ya ba warrior na programme na bango tokoyeba yango tango après débat tango ko déposer à ça déposer plutôt après présentation nango na Assemblée nationale liboso ya bakili mibeko tanga kolobela yango na débat tokoyeba exala ndenge nini eloko ni alengeli ba congolais na ba secteur nini prioritaire Sama Lukonde atie mayele na ye po ete Congo kende liboso e tokolinga pe toyeba mais kasi na kosenga ya Papa Sentinelle na kosenga ete soki pe na préoccupation gouvernement bata likambo ya insécurité na est parce que kuna bande ko ba ko kufa na ba machette pendant que biso tozali awa to ko beta PCT na otali deuil national bolanda ki bokonza mboka après koyoka sango ya kokufa ya Idriss Déby bande ko balandi et ça là qui est passé en tant que président ya bande ko na biso boyebi bino moko ete l'Union africaine des alliés continue c'est kokoba de la République démocratique du Congo des kamba isengi to participer na participer à bande ko na biso deuil national vendredi bande ko balandi to kobeta masolo iso na état de vaccin AstraZeneca oyo yaki balobi te to simbango na noté to yebite après est-ce que contacté na ba laboratoire ba talaki yango lelo yo to monaki ministre ya santé était ni moko apesi exemple parce que ba imboka ba ki te sengé to mona na ministre moko azwana mangwele wana to mona azoki mangwele wana kasi to komituna est-ce que ça mangwele wana to za yango te Papa Sentinelle la zone de retour bande ko balandi donc nazalinga moko te na plateau na biso ya mokolelo donc vous allez ebele botinda ba message plutôt na SMS ki ko benga bande ko balingi pe ko komela biso na WhatsApp na numéro na ba ko komela biso to kotanga ba message na bango parce que vous allez en direct ya na biso na yambi na compte ya union sacrée ba liboso na plateau na biso oyo ya to kondolango format Papa Sentinelle donc to yambi pona union sacrée Arma Mukulu azali moko ya bakambi cadre na partie ya CCU ya la mère Mende au Malanga donc nous ako nyoko malelo parce que Arma Mukulu ina kanda pour alanda ki danu mikolo lekaki habité sengena zonga pour na recadrer makamba belé o lobami wona tant que moko ya union sacrée mwana mboka Arma Mukulu boye malamu na plateau na biso ya moko lelo. Merci ndeko Flavien Papa Sentinelle oza kombo ya bénédiction ya litomba matondo mingi yi kombo ya kala mekasi to exactement moi muke mais na tondi nzambe botondi po ete kombo ezongi lisusu a mode toko kundola toko ebandeni to sola po na o etali ekolo kasi nalobaki mikolo moi nungu elekaki mingi na plateau na yokaki biyokela mwanza parce que nous sommes des Kinois il faut to loba bongo na baki il faut na chamwa will na meka ko regarder mambebe na ko balaye bo soto mingi elekaki nga pe na uzana mituna to zelaki la même mende abima mais akoy kao debout makale kale non déjà au préalable il faut boyeba que la mère mende aza autorité morale à partir na biso CCI et allié na pesi mbote sikazali mais kasi la mère mende ayi moto oyo ayi na ezaleli ya imposition te la mère mende aza moto azara neza la dictature te vous voyez donc sur tali même déco aza na droits humains les ministres sortant André Lite camarade na biso wana ipe elenge logo la biso kaka ndeko mende mtatindaka ipe akoma ministre na droits humains de la même manière lelo ndeko mende ye moko afandi azosala musala esika tata mokonja chai na LMC esika za PCA to moni ete ba innovation ba navire biloko ebele ezoya
aza député national azo sala mosala na endenge sengeli parce que elobite que pour na sala mosala il faut ka kozana kata etando ya gouvernement. Donc moral à la mer des alliés au Zénith. Très calme, très calme. Attaque au combo de bimite. Non, très calme. Parce que si baba qui yenda kozala penga kozonga lisusu na ministère. Porte-parole gouvernement. Bon, oui, pour accompagner gouvernement mais non. Les alliés de commission de bimite. Na pesa précision. Déception continue. Ce qui est ndeko, ce qui ndeko tata mokondi fait c'est que pona ki ndeko mende. Il m'a qu'à l'appel il tombe parce que la mère mende sur le plan scientifique. C'est quand même quelqu'un qui a démontré de quoi est-ce qu'il est capable dans le ministère des médias. Atira ki ballon likolo. Mais quand si toipe na eliki a été ndeko patri mouyaya, comme aïe motoyo, aïe ancien professionnel à journalisme, aïe journaliste à Kala, et puis aïe à côté na politique, ndeti biso to s'engager, to tika ya journalisme, ndé mona ndeko patri mouyaya, na pese mbote sika zali, asala filet moko na ngai na ifasiki, avant que kosala ba kelasi mosusu journalisme et politique intérieure. Lelo ya za mutoyo, to ebi ete comme ebonge zongi na mutoyo asala nanu makambo etali. Kelasi ya ki journaliste, kelasi ya communication, to ebi eta osa musama la. Kasi tata menda la ramutu ya maramba ko imposer te dictateur te. Aïe calme. Ya on a zo profiter l'occasion, na pesa ba sincère félicitations na ba tu ya gouvernement nyonso ba koti. To moni représentation ezali malamu basi bilenge bilongia sika. Kasi na mama na biso ya CCI mama Anne Marie Karoume na pesi mbote mingi sika ali na ministère avec les relations avec le parlement. Toko travailler donc des communes na kimia mututa ko sabino so eno. Aza kimia tozo sala mokonza mboka po nekolo. Awa batu bazo beta ba biloko awa. Zala poser. Po biloko ko bimawa. Dans nous qui est là, journaliste d'investigation, mais ce qu'on prend les sobato ya union sacrée ba koloba yo tala bango longi mabe. Obebi sacré longi pour nani. Médecine de conflit. Ça constat quand ngala c'est ça. On va na kimia obebi c'est longi. La présentation de on va obebi c'est longi. Ils ça na passe. Comme on a ndeko na ngai ama mukulu qui na j'aime beaucoup. Alati veste ati cravate ayepi na plateau azali kokosa ba imboka na boazoli ba pe bosolo te na olingana ka masema biloko amukia le quand introduction présentation oui ndeko ama moi je suis journaliste naibi makamle salima kozolo bananga lobi ke ndeko la même minda ko azali na besoin te parce que azo servi déjà mboka place azali soko yebi on azoli bokondima on a plateau te ba imboka ba yebi ke la même minda tinaka kombo na ye atindaka kombo na ye moko omuto amoni ke akoni ko servir mboka etant que député na place azali comment ko tika kombo na atindi kombo na ye comment amona mwasa na ye ko tia yango ere amoni ka sengi mwasi atindi kombo na ye comment mutu moze mamba famille atindi ba kombo mibale oyebi yango okombo yango moyebi donc bali c'est dozo oyebi na pesa susu na pesa mamba lokuta na ngana zako yebi za mamba solo kolanda ete kanobi ona zako ba imboka ba yebi kana pesa selo mususu kana yebi sao parmi ba débalomé makambe lézé ils allaient peine lézé té ils allaient qui peine bino papa tu as téléphone à silence ils allaient peine bino la même na tine combat hérité oh oyebité na panzana non to le babo solo okokosa ba imboka mokosa biso ba jeunesse atinde combat hérité combat hérité ba bande ko zelo na président tinda ya na mituni na ndeyo bundaka na ba hérité bo banga kanini bo tamilenge okozwa na bino lokotende ndeko bana tando zo bunda mbatu nyonso bana nyonso sale bino bolo baka sacré bazo bunda to mona kana bandeko na babaze bana ba poste te ne wa nous appeler la poste na ba junior bakokela na ba junior bakokela bon nyo comme bilenge na kama pour rien boza la bolo babo solo ngana zo complète mon frère bozo lika identi mutaza ko sambela aibi kenza mako sala na politique za mama nzamba sala te timande ko sila pour fanda kabo mon frère bolo babo solo kolo bateke mende aza ba mende baza modèle te soki bazaki ba modèle banga batinde bakomona bino banga tinde bakomba tinde avec nyonso teli mo sele pasali pona na cesse na bino abimi moi je suis abimi moi je ne peux pas dire cette femme là-bas elle a la chance elle va s'engager comme moi c'est ne ba yoti na ye soki menda zile boso na ngati na comme bateri atiko comme na imo tozana le bande introduction mkonza mboka lo baki ke ayisa ki mende ke yote elongi na yo ekopesa pe non yoka azo bisana masolo bazo ba boy mende c'est pour te dire que de quoi ça la lokuta makasi nazako yebisa ye nazako yebisa ye mama masolo soki ngana bandeko bandeko azo sa inazo jeune alati alobika ye asengi ndeko dano ye na plateau po amikoso alors que ngana zala bilima ndeko Félix aboyaki komona ye abaki yo te
alors c'est pour dire qu'il y a des gens mambo au Italie Congo. Voilà. Ba parti politique ba chef ba parti politique ba lingalini ba jeune ba bunda pona bango. Alors famille suka bango ba lia mbongo na bango na famille na bango au lieu que ba tia batu mususu. Maton Domingue voilà, ils ont une introduction mais la santé que monte pays déjà donc biloko comme ko beta mawa. Papa santé il faut recadrer parce que toro tala mboka na zali kende. On a ba politicien bozo ba kabiso population té. Parce que cette fois-ci na système ya caméra to ko lo bandeni projecteur. Donc oui que papa santé na tout la makamyo sozo de kana ba secrétaire nyoso pe muto bangi sa zate. Donc to singe to sunga Congo et kende liboso. Donc ba o ba ko kota. O ba kase ke no ko kota na gouvernement o OK ko s'enrichir. Bon ça na gouvernement kala. Ba gouvernement de kawana. IGF pas ali ba personne frère de fonctionnement. O somba ki papier o justifiant. Tande ba komi ko toka ba ko tala ngande ko faire ko lo basoni. Na ko lo ba mamuza solo. De konangai on a une présentation, tout le monde du Congo. Merci Ndebo. Tout le monde de la République. Pour Sentinelle, à côté de la République. Sama Lukonde a déposé le programme du gouvernement. Bako Kabola, on a député déjà. Pour Baye Baka, et l'on connaît les années. En attendant, biso on a betandoïke, tout le monde a Kolkende. Parce que a déposé un député. Moi, tous on a copine, on a nous été parce que le député Bakotanga. Sama, à cause de la Liboso, il y a Bakeli Mibeko. Mon collègue vendredi. Pour l'investiture à Kolobela. Jeudi. À cause de... Merci beaucoup Nantenne et puis na bato bakola na biso ba téléspectateurs na biso donc quand on a biso quand on a sujet bobi moko était lotili qui a problème. Na ko sala émission mobi mana Italie li kambetali courant. Courant na mai na Kinshasa iko pona sute. Na beta ka sete sala nga passe na mama yimo. Na mona bana bakufi na bakuvezi. To lobela yango Ados Ndombasi honorable député Ayebi Tokitana ye na mama yimo. Na caméra na Ados Ndombasi ya Lamuka. Na sima nango groupe eko ya ki don ya gouverneur Chantini Ngobila. Mais mboka lokola biso mboka lokola province de ville Kinshasa siège à institution. Ti mu koloni ni courant kozonga normal. Congo pesa ka courant na mboka bapaya. Courant ke ndakate. Na mboka bapaya courant ke ndakate mais to pesa ka bango biso to pesa ka. Mais ya biso moko problème. Eko sala passe bande ko balandi. En tout cas, likamba courant na mai na banzi était Sama Lukonde gouvernement ministre énergie botier na banzi kaza ministre o yaza warrior à solo ndenge Félix Tshisekedi azoloba était eza bateau ba ko relever défi eza énorme. Attends ta population eza makasi. Attends ta population andera ko lia komela courant na mai to comme le roi ba umbu na mboka na biso et puis to za na Kisasa to na province mususu te to na Kisasa wapi ba institution eza awa toutes les institutions de la République présidence assemblée tout le parlement exécutif cours de tout bango tout baza courant na mai zokende muto na salle d'opération courant qui beaucoup imaginer sort na. Merci beaucoup na réalisation, merci l'équipe technique, merci pour Botozo Kobaka na Okoba a comme groupe comme ko toka. So qui a un système groupe qui te met mon boulot. Yo ça passe. To ko belango mikolo goya. Donc to continue sujet na biso gouvernement Sama Lukonde to zela nini. Pour être Sama Lukonde ça déposer qui programme na ye. Déjà na parlement ba député ba si bazu déjà programme wana. Na kata programme wana to ko to ba eloko nini bomba mikuna. Investiture cause à jeudi bande ko banandi donc mon kolo lobi ba cause na parlement to ko toyba Sama Lukonde eloko ni abombeli ba congolais akosala ndenge nini bande ko banandi toko banda na mwana mboka Armand Mukulu te oui Armand Mukulu fona banda na yo mwana mboka Armand Mukulu Sama Lukonde gouvernement ba warrior batu bazela ki yango mingi gouvernement warrior batu balobi était cette fois-ci ba cause solution par rapport à batante na bango na ko signaler arrivé il y a maître Junior Bakokela union sacrée toujours bango mi balé ba ko samba lelo et puis ba bilengi yango ba ko nyoko maka bino boko nyoko maka bazin pe meko tunde de to bengisi tepo boko nyoko maka boko lobela ka ba tatane ba ko so ka ba poste bino bilenge na banzi ke biko mususu bo sala pa syndicat na bino bon revendiquer un peu tout. Alors, tout le monde est à Armand Mukulu. Sama Lukonde a déposé programme. Pour Nayo, secteur prioritaire dans le militaire. Attends ta population zébélé. Ah, écoute, on va dire l'autre qui
na banda ko bato mai zo bimate mokonza mboka lobi le peuple d'abord ce que le peuple d'abord en 2 ans a des échecs il moko reconnaître échec si comme ta etikali est-ce que ça m'a se rattraper bino union sacrée surtout bino ba quoi FCC bozaki na ngamba Kabila bino ba la mère Mende pour yo zali représenter la même Menda bozali na ngamba Kabila bokati ici pour na ko soutenir mokonza mboka eza pe mabete mais ce qui lobby bochoué parce que programme déjà tout le monde moi tout le monde pour bien na quantité mais déjà tableau eza sombre insécurité problème bien na mboka na biso tous la dit na gouvernement. Merci Ndeko Flavien. D'emblée déjà na pesi mbote na Ndekonanga Junior Bakokela ICG non c'est un secrétaire général quand même un jeune mais secrétaire général d'un grand parti politique IFF na pesi mbote monito ebilenge mais tozo bunda toza déjà na niveau tozali tozo kende liboso kasi Ndeko makamba kuro tsolo ba pesa na bala eloko wana vana kota makamba beta biloko gouvernement pas non lelo oyo SNEL alingi ko partager responsabilité na été na makambo eta ilotiliki SNEL alingi ko privatiser société na été na makambo eta ilotiliki tala même projet oya makambo ba carte prépayée SNEL a combattre yango de telle sorte que ti na minute na zo ebisa yo dossier ya makambo ba carte prépayée et comme déjà kolala. Oh, carte biloko ba carte prépayée wana est avantageux. Avantageux pourquoi? Parce que même sur le plan technologique, contrôle les alliés. C'est ce que nous voulons. SNEL a combattre yango, a combattre projet wana. Ba eko pesa biso be élément ba lobby et SNEL a que tu sur les points. Et a ko éliminer projet wana. Na minito déjà boka na mikolozo ya, nous ko banda ma carte prépayée et ko limo. Or SNEL yemo bazo kokate bazo zwa mosolo bazo sa recette bazo ba financement bazo ba partenariat bazo zwa ba don nyonso wana ebite mosolo ba tchaka ngo wapi kala courant lelo na Kinshasa ndenge komi courant beba to ebite to sala isusu nini tala en pleine émission ya mobimbo to za nango to sala émission munene bo courant ki kaka ndengo lobi wana ba mama kuna na ba couvese Oromona bwe musa ezo sama na kata kureke maman boti mwana ba biseke mwana na kufi kaka na barrage na biso ya inga soki ba multiplier na barrage ya Kakobola o to moni mokonza mboka déjà to moni réhabilitation Kakobola na de ko sala ma déjà to moni projet en cours inga na biso kaka ya pamba ko alimenter des cas ya Afrique mobimba mais ma bisa héritage courant na biso to mais maman zo dénoncer to population te mon frère nous allons dans Kabila même dans de Kabila et babi mais maman héritage à 18 ans na bino moi lorsque je suis entré par moi lorsque je parle du pays na linga rotanga ben dividité mais madame va gérer mboka ngana zolo bele ko bino non papa o kwambriengo ko déjeuner population 18 ans ngana zolo bela école ouais oh les cas biso to gérer OK on avait échoué merci c'est vrai la responsabilité partagée dans le bango. On avait échoué dans le régime passé. Nani on a évité. Les lots passent aux ans, les lots, bah on va tchao na mutam konzamboka. Eza na bako tchao na mutam konzamboka te. Eza ba ne utuko leka. Ne passe wana chômage. Dano ya beto biloko. Batika yango konzamboka na zo bunda lelo po ma mezonga. Même guerre est là konzamboka te Félix Tshisekedi. Ayo kokuta biloko wana. Moi je suis légaliste parce que ça m'a le compte de wana koti. Alors, soko du même mama il est là. Même ma facture wana il faut ici là papa facture mutafuta qui déjà moment na mtansa kuna kata régie des eaux kaka facture na mutoyer li suba bakse les sous nyongwana kati ça dit il faut moderniser même système de fonctionnement même il y a régie des eaux là il faut intervenir technologie fait compte na kata magamnyo so pour contrôle ezala comme solo wana zonga na libenga l'état est-ce que le programme ça même bon moi ka facture bat bakena ko pesa wana na ba guichet régie des eaux il faut que ndana est-ce que le gouvernement to ko ba programme na est-ce que vraiment ça malukonde a tenir compte à énergie au bakino ba ko parce que Félix Tshisekedi dans position limitée à la monini aye bien Félix Tshisekedi bien effectivement est-ce que intervenir à go gérer de là ça malukonde au babiki ba wario bakota abali kamata lotili ki pena ba mabi popula ba ba kinseso ba komona courant na kotisko makambo yango biso comme état ba politique toyebi na biso déjà contenu ya programme gouvernemental maître Junior ayebi makambo na zo mais oui toyebi ba politique toyebi déjà na programme wana toza nango parce que déjà mokonzi ya premier ministre a déposé qui ont déjà officiellement et pas de combo soit président de l'Assemblée nationale
déjà ezali. Bakaboli pe Mais kasi tokoki ko banda ko kundola yango te bwena miso to parce que nous avons la déontologie politique. Merci. C'est le gouvernement entier après avoir qu'on a investi ndeko ça m'a lukonda représenter yango kuna ndé a kopesa beléga de défense na ya biso toko est-ce qu'on peut expliquer yango sur instruction ya ba continue biso mais kasi priorité ya liboso ezali na kozonga la priorité on soutient belé poto badia so merci beaucoup tozo tourner bozaka bino misato bo bangate alors danou que ni kamoni sur le bon item ndeko Flavien, ce pays n'a pas de chance. Franchement, ce pays n'a pas de chance. Il y a comment on a vana tout na comment on a des konanga zali kolobake 18 ans. Congo et baby 18 ans. Il y a Kabila. Mais Kabila wana ndeko nanga yo yebi. Obi franchement ngana lobaka ngana mona rabinote na mona ninde ko Félix. Parce que yo oyebi ke Congo 18 bongite pona bino. Mais ndeko Félix azo benga su bino. Bo sangana na ye. Alors que bino batu bobomi Congo. Ndeko nanga message mais yo yebi yango yo moko za conscient que yo mto bebisi ndaka bato. Mais mutu ala zo benga su yo oya bongisa su ndako yo bebisi. Ndeko nanga quand même to ba bosolo no. Alors que bino boza bato bokolo baté parce que bino bo bebisi Congo bako benga su bino te. Mais ba bengi bino. Alors za fonti na bino za fonti mutu ya bengi bino. Mutu ya bengi bino nde yende mutaza fonti. Ndeko Flavien to lo banan bosolo. Parce que tozali ba jeune. Congo za mutu te mutaboto mena mabele ya Congo te. Congo ko oyo ko kufa Congo ko tikala. Mais so kufi ko tsala nini pona mboka. Nini batu ba okanisa yo. Pona banda ko te pona mituka te. Nana bota mena mbongo na poche nana bota mena lamba. Biso to tikango. To longola biloko eza banti valeur. Oyo bango ba ila ki biso ndeko Félix za continuer nango. Olobi ke nini eza priorité na Congo nyonso eza priorité. Nyonso banana. Donc ça maluko na la priorité de. Alobi azana attente à population eleki. Nalobi na Congo nyonso eza priorité. Kalobi mamba courant. Ndiko tolo mamba courant nani. Ndeko Félix alala mulili. Ayebi yango teke na kono. Po mboko ye bongo fa sa réforme non na sne. Na mai pe na limité makendaka. Ndeko nanga d'abord on dit l'eau on peut acheter. Trebi ke ngala ndeko mettre jeune to somi ba mai na biso to zo kala na sokoli mke na zo ta l'évolution. Mais courant te. Courant d'abord po mboko za la développer pour courant. Po mindela ba ya ko servir na mboko fo courant. Ndeko nanga kuweza kopola na inga na kendo sala kutu reportage mona inga. Tozana batika biso na 8 barrières 8 nini barrage ba turbine Congo 8 turbine moko pona osala ngo entretien za 5 ans après 5 ans après oui ça 5 ans tout notre 5 ans pour entretien tout ça il a combien tout ça il a 3 8 ans ezana tsugi 5 ans ezana ngo vide eta na rabo ezana ngo esa mo lokote di ozomona ndeko na balo biso mbongo kuweke ndaka na Brazil kendaka so na fille du Simba mo ngone kendaka wapi babanda lo bawe ezaki na era Kabila oh bonga 2 millions mo Arsenal ndeko na ngai makambo tozo ba ndeko ba yeba boni nde mucho kata boy mete jion kuti biso ne mission bo parce que kuwe kendeki kwa neke na nyonso wana eza Kabila sute eza Félix tout ce Congo eza ko bonga te eza Félix yemoko liboso ezaki Kabila salonga kala siko komi Félix kuwe ke Félix ya yebi banda koti na 2 ans na ye ni na se ba réforme pona courant ok biloka liboso oyo soka sali yango bato bakomona ke mboka bongi na Kinshasa d'abord minde pela mai na ba garantie locatif ekita d'abord yeba mezala na 3 mois mais ba pesa ngo 10 mois ya yebi yango milima célibé kolonga milima ba salomo kolongwa ya yebi milima salomo vous avez pas passer ils a parce que l'état dans la place monsieur d'appel ça qui ba idée na lobi a bien que soit au total makamba commission ezonga na commune na parce que bato ba biso to yaka to lobaka to pesa ba idée te mais est makamba ba lobaka ba capitaliser ngo pété bon babe gouvernement warrior yango basama lokonde bakoti ndeko na ngai warrior gouvernement oyo zo lobaka ba ko salela ngo ndeko Flavien na ebiso bien na bandeli gouvernement eza gouvernement ba récompense oh là là donc intérêt à peuple président na ebiso le montant récompense yebisa nga minata komi ministre Amina Tanzania pas politique ni. C'est parce que mabunda. Yebisanga jali sembu zongi. Azonga sali nini. Bazongi saka mtu sa apporter un petit prix. Apporter nini. Na on passe. Il fallait pas permettre le Kambikai. Merci parce que moi na sengi kazonga. Po ya tikali ba récompense moi na papa zongi. Yebisanga. Yebisanga ni. Yebisanga plus mobile tikala sali nini. Parce que ba député Bili. Yebisanga oh mtu sa uta gilet paluku. Pour avoir contre la gouverner yé. Donc, le conflit a récompensé. Mais ma frustration, elle est pour pétitionner. Moïse Nzangi, à côté. Elle s'arrête.
Mutoba motion. Yebisa ngai Chérie bersi. be okende. Patrick Mouyaya akoti. Pona ni chetress. Totika kokosa ba imboka. Chérie be okende pe. Ezali gouvernement ya ba rekom. Yango na bi peuple congolais. Bo s'attendre na bino ni le côté na gouvernement oyo. Parce que priorité eza na nyoso. Tokole bisa samba le konde a travailler pe mais bien. Ben le lo ya ba kota. Nazo bisa be atala na projet ti léger louana. Tigelo. Tu ezaka nini? Choki ti léger. Batala na projet wana bien. Parce que kombo na biozo sala l'assemblée non ndeko naza le baza pour konza mboka te ba yeba yo déjà ba peso même na kombo so kanti fachi. Azaka moi c'est pour na bali na ndemo si. Na soki abandi ko sala mboka bongi na kokumisa ina koyembela yi. Mboka nene bongi te. Ndeko na ngai mboka obike dollar le mati. Dollar commence l'état tabaye kita. Biloko za mata. Ngara eko comprendre le monde sali analyse avec oui c'est normal bande ko bali misagai ndenge mama ngunga vivaka na makila ne ba continuer so vivaka na passe na biso so qui passe na biso za ko mata ba vivre parce que comment bango voulez-vous bango bazana mboko passe za ko mata mais ba vivre obite ko bazo vivre ya bisanga patron na deux premiers ministres o ba na munga mboka moka zo ka tshedi 1500 par jour pour ba dépense na yi obi yango te lokuta balobaki oui mais c'est non suite coûtera plus cher suite à premier ministre coûtera plus cher si kaza ezali eza 650 nani mutamba yaki na bokotelaka pouvoir bozo souffri kaka boye pe parce que batata wana suite ya premier ministre na fleuve Congo hotel eza $650 et puis ba ponaka na week-end ekitaka ekitaka 550 oyebi bien que président c'est beaucoup d'argent mais ça 8500 ndenge ba ngaba oyebi bien que président Tanzanie Magufuli akufa ayebi que Tanzanie zambo que je souffrir akitaka salaire na oyebi bien que balongoli ministre tozali na 66 to komi na 56 bolongola 10 mais 56 ezaka ebele oyebi bien que basona bazem pays oyebi yango bien ndeko nanga totika kokosa ba imboka toli ba makameta Congo susi angano ezake Congo bonga so Congo bongi e ko bonga pona mutu moko te bonga pona biso nyonso c'est pour que non soki tozo na TV to lo ba kemboka bonga dans 2 ans c'est chèque ça ko banande ko Félix ndeko Kabila baka zaina 15 personnes te il a juste 15 ans parmi on a béni suka bino c'est pour dire que ça le côté ça se compte kana bino o bo sala que Kabila a échoué pour ça la pe que il est pas échoué. Merci beaucoup. Junior bakokela tolobela kiango tozokoba Motunanga na rotuna yo na volé oyo asama lokunde a déposé déjà programme. J'ai dit lobby si tout va bien investiture vous allez bien que ba révolutionnaire ba pena ma solo pour être kimezala. Toki ko s'attendre ni papa a priorité yo. Ndeko dano bi priorité zebele. Pour la paix atasi ba priorité zali. Ça m'a lokunde a déposé programme. Toko décortiquer après hier ko débattre dans le parlement. Mais si ko population ba mama bi popula o ba na passe o balingaka émission papa sentinelle to kondola bakotala baki ko s'attendre na nini espoir ni bakoza nango avant voilà bandeko balandi likamba lotili ki tozongela ngo soute tolembi na biso kurezo kinezo zongaka ba groupe eza kotokaka Zambe sunga kaka junior bakokela maloba pa na yo tozela ni na sama lokonde to évoluer. Merci Papa Sentinelle pour l'invitation au PCB Lelo une fois de plus. Nako 5 mois bolimbi c'est pas ya ba téléspectateurs na retard ils allaient qui indépendamment ya volonté na biso tenzela embouteillage pour tout comme awa na 5 bolimbi c'est pour na bande ko na biso bazolanda biso ndeko na ngai tokoki kotika banda ko poto ya na plateau TV ko sala ba théâtre te ndenge na yo ki ndeko na ngai Danou. Il y a un temps pour tout. Ce qui est à la théâtre, nous avons un fils de Azali. Avant de faire commune, nous avons un kitambo na ye. Nous avons un disciple na ye pour na ye kola musala ngwa parce que na mona za na talent wana mingi. Ata na talent makasi ya théâtre. Et l'homme Flavien, Papa Sentinelle. Bato bazana miso ya komona tende ba mona kate. Mais ndeko Danou ba congolais bazana misu baza komona mais Danou alingi komona te. Ça m'étonne. Ba effort nyonso mokonzi mboka zo sala Danou amona kaka te. Yango nangi a se situer azali wapi.
Azali journaliste toi Azali moi politique. Journaliste d'investigation. D'investigation. Mais akolandela mamutu ne mais na yo kaka kiaza La muka. na décidé la muka ya la muka ngo bar La muka o etika la kota. Martin Fayulu parce que la muka mi balé. O etika na triomphal. Bar Martin Fayulu. Oh. Il est de la muka. Ndeko nanga union sacrée. Eh mais c'est intelligent. Mais aza politicien bota makana sima ki journaliste. Union sacrée. Adhéré officiellement de originaire à lobby. Union sacrée tolobaki yango nano emoni mikolote. To mona ki lobby et le même Obali, premier ministre Sama Lukonde akendaki ko déposer programme na ye. Et pas ya président Bosso. Ndengo tikoloba oza mopadisa monene mboka oyo. Biso ba union sacrée to yebi programme wana. Mais pour la discipline ya union sacrée. Pour la déontologie ndenge ndeko nanga otayi koloba arma mukulu, tokoki ko dévoiler yango te. La personne habilitée à kolobela ya ko dévoiler yango liboke wana ezali premier ministre. Tango ya ko dévoiler yango biso tokozwa sikoyo ndingisa ya ko élargir soit ko expliquer la baimboka na bosolo na katikati ndenge makamongo zo ndenge zaleli. Et donc tout ça qu'on déplorer. Courant les amalamoute. L'autre dit qui en tout cas Mabé Ezali. Yango Toloba qui président de la République a un grand travail à faire parce qu'il y a comme un agneau sur la zéro. C'est un agneau sur la vie nationale. Tu m'as dit qu'on comptait si Mais en réalité, voilà, bande comme ça, non, ndeko, élection comme ça, la 2023, t'es passé le Kozabani de Moussa Siko. Là, la cocotte, on a des distractions, on a testé, ce sont des distractions. Voilà. D'autant plus que le chef de l'État, maintenant, il y a qui m'ont prêté qui serment. Et donc, le chef de l'État, Antoine Tshisekedi Félix Tshilombo, Azana Moussala, Makassa Kosala. Parce que dans le secteur Union sur la vie nationale, les alliés, à zéro, il faut qu'on reprendre en Union. Tout est secteur énergétique, tout est courant de tout déplorer. Il y a un autre groupe, ça peut le président de la République qui conseille. Parce que tous les alliés, bateau bazo bunda pour l'Union sacrée de Mamalamu, va libéraliser le secteur de l'électricité. Il y a des particuliers, bazala ba moyen, ba groupe ko sala pe, ba groupe ko sala pe ba société ba on paye à courant. Mais et qu'on paye ça peut ba imbo kamisala et puis ba société ba ko futa mpako na mboka na biso. Snell azali à la hauteur te ya kosala musala na ye. Snell esi beba kala. Ndeko nanga otikoloba wa danu pour la première fois na féliciter ye azali journaliste d'investigation. Akenda ki tina inga. Amoni moko. Batibi mususu zo sala te pourquoi? Et puis soko tout des en planète. Ba vandi ça ya kokaka. Population na mboka wa tozwa ba de l'estage à tout moment et comment avenir yo mona avenir aux na courant avenir sima courant zate. Même avenir ngambo courant ngambo. Oui. Léopoldville to yebaka. Bota la voiture. Léopoldville. Oh là 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 là. Yango tolobi. Plus rien ne sera comme avant. Likisalu me banda. Mokonza mboka na impulsion na ye. Mais est-ce que l'animateur a tiré warrior bazawan? Ba warrior peut o ba ko relever défi ne mokonza mboka lingi. Ministre énergie à tel place secteur courant na mai. To sentir ata symbole ata elembo. Était Félix Tshisekedi a la bête qui met ça pour décembre ba ko za discours na. Ndeko na ngai. Ba nani ba bloquer ki ba warrior. Gouvernement o esali 2 mois pour na ba sélectionner. Naza d'accord te na ndenge ndeko na ngai zolo badanu que j'aime beaucoup. Il y a ba récompense non. Maman F bazaye beza récompense. Non qu'on engaille Lutundula à Pala Lutundula. Christophe. Il y a des récompenses. Des intelligences. En tout cas, je ne suis pas d'avis avec lui. Il y a des têtes au Basali, Bakosala, Mzalape, Congolais qui se retrouver. Maman Del Kaïn, des récompenses. 20 ans au Parlement. Comme député national. 20 ans. Quelle expérience. Frère. Totika, Koloba Pouba Monabiso. Pour que la Faden House va côté Malamu, tout ça, non, mon frère. Et donc, c'est un garçon intelligent, voilà. Il travaille bien. Alors, mais toi, tu connais mon thème, il Kundu. Ouais, comme politique, il y a mon thème à ma baie. Alors, nous avons ramassé 2 questions, Balamoko, parce que TV Radio, TV Président Gonga.
vaccin AstraZeneca oyo yaki tobangi tobito observer nanu bandeko na biso ya mikila poto babite bandeko kuna boso yango nanu te to-observer yango nanu awa na poto balingi yango kutu te ezobebisa bilongi ya bato tostoppe na mituni est-ce que balaboratoire na biso parce que na université na clinique universitaire tozali na balaboratoire tozali na baprofesseur tozali na bato bazali mur na barecherche est-ce que batalaki yango résultat yango eza malamu toyebi nanu te mais tout le monde ministre était ni la santé et mon cas et c'est un vaccin on a des azuis tout le monde a qu'un vaccin bande comme ça le qui était essengeli et banda mais chose curieuse d'après certaines informations tant que ben ça pour présenter que nous voilà lancement et sengela qui institution so baya ba kimi ministre santé tikali moko abi bobo tianga rapport est-ce que ça a surtout dans le kuta to lukato yeba victime est-ce que abi victime toi qui volonté pour to boy ezala sur la simao parce que bango bakimaki baikite ka sala kaka voilà bande ko balandi donc vaccin AstraZeneca toujours belango deuil national vendredi bibi était mon kozamboka président de l'Union africaine a ozo bokano soki pe moko na ya kufini deuil national au deuxième fois donc le lo Idriss Azate père son âme deuil national vendredi motu na ngeko za la boy deuil national oui na beni bato bakufi ebele na beni bamama bazokata ma machette bana 2 ans libumu libanda to boye ko tia bilili parce que bilili ezali na boye ko tia bilili parce que ba cœur sensible et simbate ba âme sensible ko simbate mais mon colonie idée nationale mon colonie drapeau en Berne pour la bande ko biso ya est mon colonie mais to constater quand grâce au président africain Kofi Congo Solidé national Nakobanda et pas il y a Armand Moukulu 2 minutes premier sujet 2 minutes pour tout Kabwana 2 questions on a tourné vaccin AstraZeneca deuil national na litombani na mboka na biso. Merci Ndeko Flavien. AstraZeneca il faut tuer d'abord eza kaka yango moko vaccin te ba vaccin ezebele net ba Johnson il y a américain tu vois un peu il faut topper sa précision dans quatre jours sur les plans techniques et sur le plan scientifique bokono to bengi épidémie sokeye ezara traité kaka na ba vaccin to yebi ba sota ba épidémie mingi elekel na mboka na biso na Afrique na ba mikila poto tout consort vaccin est un médicament par excellence pour na kolongola épidémie o yeli biso o tozo benga ya COVID-19 sans vaccin en tout cas tout ça de l'autre ça d'abord sur le plan scientifique il faut te yeba de 1 de 2 je m'inscris en faux na ba intoxication nocive na ba désorientation ya population ezala na bandeko ba ina diaspora ezala na bandeko ba i awa ezala na ba officine intellectuelle to scientifique ya monde ya Afrique to pe ya Congo o bazo mema population na motindo ya mabe na lolenge kani oh non vaccin wana bazo linga ba éliminer ba africain vaccin wana ainsi de suite oui il y avait des conséquences net ba coagulation to monaki yango na effectivement bah suspendara yango voilà et l'étude clinique et continue qui c'est vrai moi j'ai suivi des plateaux internationaux j'ai suivi des plateaux internationaux parce que moi j'aime trop me documenter batumi ba kanza lo biso to ya ba fantinga ça ba recherche je suis doctorant na ce documentaire trop na vande la rapena mokanda soko tali na kati ya science ya ba expertise et salamine sur le plan mondial 350 millions de personnes na minute oyo eza estimation ya bateau il faut avoir vaccin. Soki 350 millions de personnes bazui vaccin, to koma na to moko déjà élevé ya kobika na kati ya mukina makambo etali coronavirus. Mais soki to sali tête dure, batu ba ko kufa loko le logo mususu, pour ba vague musu ezoya. Or, pourcentage sur le plan mondial na bateau ba vacciné 89% ya bato bazobika. Kaka pourcentage ya muke ya likolo ya batunde ezokabama na katikati
ndambo ezozala mwa baconséquence néfaste, ndambo mosusu baeffet négatif, ndambo mosusu baza sous étude, sous évaluation. Tu vois que pourcentage ya bato azobika eleke ebele. Alors, sur le plan scientifique, et tosalaka biloko biso tobenga ba analyse avant que na ba hypothèse totalaka point négatif na point positif. Moment que point positif ils ont dominé. C'est pour dire que ceux qui ont un anticorps na biso africain, précisément biso na Congo, c'est là ba étude clinique na biso a expert. Nous mais task force wana esangana mo konza moka telemela ki eloko wana. Yo monite mo konza moka ye moka beta kimbela lobi niet bokata nam. Et ça qui pose un souci à sa population congolaise. Alors, après avoir kokota na mozindo ya likambo, tous les experts à la matière ba vandi ba salle d'études cliniques approfondies, ba moni ete za ata na litomba moko ya mabe te. Voilà. Pourquoi pas ba pesa biso vaccin wana? Mais kasi ndenga bato ba comme yo non il faut que banana mutentel. Oh ba tentel ba non to tika. Eh ba ndeko pesi proposition c'est proposition. Non papa. Comme les alliés vaccin yé. Ndeko Ba institution ba na institution tout le monde na ba bandi ko zo bango ba beza wapi. Ndeko Flavien, c'est question de vie. Mais yango, une question liée à la vie humaine, il faut pas toucher à Bavanti, il faut pas toucher à Kaono, qui combattent la parti politique, ainsi de suite. Ils allaient proposer à institution comme la Mokozamboka, les assemblées nationales, catégorie, c'est là. Il faut tout même il faut tout même notion pédagogique. Balobi catégorie à bateau, vaccin, c'est là plus de 55 ans. Bateau bazana ba cause ba morbidité, bateau bazana ba maladie net ya bateau ba bela net ba hypertension, bateau basala ba hypertendu, bateau ba bela ba diabète, ensuite ba maladie chronique. Na ba plus âgé. Ne bateau bazana obligation ya kozwa. Mais balobi eza volonté ya mutu, mais ba kozwa. Net bilenge. Baza pena bato concerné minité mais Day national c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que deuxième fois tu observes Day national. Mais oui. Le président pardon c'est là. Toujours compatis na bandeko na biso beni. Bato batika ko désorienter population. Maman beni bayaki bazonga na Konzamboka soit maman beni bayaki bazonga en place baza de même cœur tena batu ya beni. Soki tozaki de même cœur tena batu ya beni, mais mokonza mboka na cha be fort azo sala te poto récupérer 33 localités. Soki bozalaki de cœur. On a des informations pour te faire. Soki peut répondre bango boye. Mais pour maman beni baya wa bike toye aba tozonga na mokonza. Mais ça droit na bango parce que biso tozo lela. Balobi boso liso moko soke toboki. Nzoto mobimbe na pas 06 ndeko pardon. Nazo glisser. Papa Sentinelle nazo glisser. Alors il faut qu'il y ait une différence entre des situations circonstancielles et phénomène habituel. On a dit que c'est un phénomène habituel. Et où tu as l'écho et banda. Merci. Mais quand si on a Idriss Déby, il y a une situation circonstancielle. La diplomatie, ça compte. La relation diplomatique est comptable. Merci, Olimboli. Président non seulement du Congo, mais de l'Union africaine. Olimboli. Merci beaucoup. Merci. Merci. Pour prendre archive du jour, la surprise, on va clôturer après tout le spot. Moi, je dans nous qui faut 2 minutes. Je crois qu'un vaccin AstraZeneca, a 2 minutes, il faut la monter, non, bien vraiment pas. Non, je ne peux pas prendre il faut la technique. Avec tout le respect que je vous dois, derrière moi, c'est la population congolaise. Comment on n'a pas cité? Il ne faut pas l'appeler journaliste. Pour bref, on travaille à la chaîne. Même au moins pour ça, au moins je les félicite. Atika Rabiso Liberté, ma casse et Aza le seul. Oh, il y a une chaîne à TV, un journaliste, à côté de ma médiateur, c'est Mbemba, que j'ai salué en passant. C'est vous, Atika Rabiso Liberté, ma casse. Le journaliste, c'est la chaîne à télévision. Oh, Koutazan est non sacré, mais ma camnanga, le bas, Koutou, et Tala. Qui n'est pas du César. Le patron la banque, c'est pour que le patron a la liberté. Atabat, Baloubaré, mon abbé, Bossana, Kembemba, c'est un homme modèle. Ok. Oh, vraiment, AstraZeneca, national, papa.
soki nazali côté ba idée na ngezo kende na ya failo c'est pour dire que peuple a souffrir lokola peuple a souffrir ngai na ko côté la jamais ndeko Félix mukolo peuple ko bonga okomona ngamo na ko katisa na yembe na isangu to babenga nga emzu na ko sala ngo mieke ba sala ngo liboso neti ndeko nga ama o ba yava ba sala ngo mtu biente mais na ko sala te parce que peuple nga za ko souffrir on faut ko yiba na ko ba fati betote effectivement vous avez béton parce que béton ballon d'année AstraZeneca papa AstraZeneca Day national émission comme la souka s'il vous plaît il est notre président s'il vous plaît comme la souka émission s'il vous plaît Armand aujourd'hui le ministre ya junior pour moi bino mibale pour na okata boy junior le bisouté pour moi mibale na batelo ndeko continue omoni soki nazali koloba parce que naza komona passe vaccin ezali komata ndeko junior oyebi ke passe eza komata au fur et à mesure to ndeko Félix akoti oleke passe ekita passe eza komata yebisanga passe okabila tika biso na 2% ya Félix ekokoma na 4 ndeko junior oyebi na lobi te ka kokita passe te mais pour le même match soki ekiti to koloba pe kiti ndeko na ngai to boye pona ni souci na biso ya mboka bonga pona vaccin ndeko ama lobi awa ndeko ama mukulu mais nini ego bandaki kozonga na vaccin bo banda koyebisa peuple te tozwaki ta tobande kotude vaccin wana tomoni ke tosali étude na biso eza nango na effet secondaire te nde tozongeli ndeko nanga bolobaki te bolobi te apres bozongi bisika eloko toboyaki ndeko nanga ta yo moko est ce que peuple anga aza zoba obande kosala étude toboyi te nde bosaki d'abord vaccin fanda fale boyebisa biso no totiki vaccin mpo tozotala ndenge folisio eza koki totali boyesimi olobi yo moto olobi ngam na lobi tobi keno mpona kozwa vaccin ebanda na 55 ans mais mokonzi ya mboka aza plus de 55 ans mpona nini azwaki nante nakozwa tous les problèmes boso pe fozwa moderne nani baati lukwe boye moko nano informateur ndeko nanga lobi ministre santé azwaki est ce que ezalaki d'abord vaccin oh et moi ça yini oh ndeko na mituni question en tant que journaliste mituni question oui ndeko na ma population ezala motuna mituni est ce que oh ministre santé azwaki ezalaki vaccin atuni question ezo ndeko na ngai ya mabe pona ko s'investir gouvernement bozo na oki balobi mama solita mboli mais pona ko pesa vaccin baibanda ba médecin pona ko pesa ba médecin prime te mbonga mboli bongo para bino mbongo zakana ngoka bontaba fait ko pesa ba médecin prime pour ba on vaccin c'est malheureusement c'est bon le cas bolobi que ça nango kaka muta ko zona volonté na ye c'est bien tobeti maboko et comme que muta va voyager azana plus de 55 pour mo sengaye ni na aéroport hote bon c'est ça qui vaccin parce que c'est là comment ça facultatif non mais là ce sont des mesures frontalières et là que ça facultatif oui facultatif oui mais ça mesure la frontière on ça la mutu bezame ngala zo va yo senga bezame nazana ngote bo pesingai voilà ça ma mesure ya hygiène aux frontières c'est la charte internationale lorsqu'il s'agit d'une pandémie internationale oui avant voyager il faut la mboka na biso machaka on a za ko yebisa o isali maka ndeko nanga na kesi sur magabotali ya Day national voilà olobi a ndeko Fabien alobi yo lobi oui c'est ça mais ngana mi lobi pour président union africaine depuis mukonza mboka comme président union africaine apporter ni na vie à peuple congolais zéro ezaka pona yina ne ndeko Félix akolonga président union africaine mais Congo ko bénéficier de l'autre côté sauf yeboka ko bénéficier kana ba voyage na yi o ezaka ko bénéficier la peuple te talo ba bosolo ndeko na ngai na bebe eloko moko ngala ngena mona ke président union africaine anga tele maintenant gain na biso est azana doazana makoki parce que président union africaine abeni mabe na vanga na lomba awa nde nazana la charité de bien de nous commence par soi-même avant na longa lokana zana président mboka na ngai il faut na mona akata nanu diplomatie biso na bawande important biso ne lokote ndeko na ngai il faut to mona ke Rwanda fa santi ke no RDC na biso na bango zeselo ka bomba te ko to se pona ngande ko danu il faut biso peto attaquer bango po te bi ke za bango ndeko na ngai to ko kende na ko négociation tena wapi bako beta moi sur na bana ndako kende ka négociation pardon papa non les pays ne fonctionnent pas comme une famille oh mon nanga mon cher la diplomatie est un domaine très sensible la diplomatie yango eza ko amener nini para biso non mais les pays du monde vivent comme ça à travers la diplomatie mais tu batinga sur 30 secondes parce que zo kataka maluba c'est pour te dire que ndeko na ngai tokosa mboka tokosa ba mboka te faut émission bimba pena na pesa court pena
Congo ezali na merci pesa na nous cours pas bino mo bato boke bino sacré boye bakeno mboka o bato to récupérer ba reta na biso ba na ko de bango très bien keno ndeko fave pushite ndeko fali sifa travailler peme bien azwa ba place où ils allaient essentiel merci na kisasa ils allaient ba courant na mai na social asimba pe par bon on attend seconde mot de la fin ko compte la bon m'appelle manayo za la kimia abosa na biloko pe par junior ba kokela to lo binyo so vaccin yango ni changer zongi deuil national biso kaka tozalaka na badeuil national so ba président so ba kufi na est ba kufa ne kolobi kuna biso comme il faut quoi système il faut observer mais ata drapeau en berne to ko mona ata drapeau bo ko na boka déclarer drapeau be kitapo bande ko ba ko kufa ka peto mona ngo pe na bande ko biso est union sacrée ba warrior ezaka boy. Merci papa Sentinelle. Nako s'atteler beaucoup plus dans na vaccin d'autant plus que mon ami de l'Union Sacrée, Armand Moukoulou, a expliqué en gros comme il se doit, à côté des fautes en comble. Et puis, Nagoye Bissanande Konangai, Nalingakape Mingi, Masanangai, Danou, Kefula, que ce qui vaccin, ils allaient qui n'a pas effet secondaire. Tout le monde qui vivre déjà. Parce qu'il y a eu des gens qui étaient déjà vaccinés. Oui. Le ministre lui-même, il a santé, sortant. Sortant. Qui vaccin. Corps soignant, vaccin. Même les corps diplomatiques. Qui vaccin. Tout qui attend mon corps libomaté. Tout qui attend mon corps la moutou pas cité. Tout qui a on est comme une tox. La population a besoin d'abika malam. D'autant plus que vaccin on est contacté dans la étude clinique. Bah mon qui qui m'a bé exaté. Biso pe union fait la force, c'est parti politique. Tous os cinq na congolais. Tous os vaccin, pas mbaté tomi baté là. Vaccin est que épargner biso na liwa. Coronavirus ça bokono ma bé ya liwa satanique. Oui. Il s'appelle Vembe Gelazwa. Nakoti na makambo ya ya dai national. Dano bande ko nanga balobi nyonso. Mboka na biso tozui chance. Président Félix Azali le deuxième président depuis RDC mandat azala na trône Afrique. Au sommet à pyramide. Ils allaient quel bosso maréchal Mobutu. Kondo maréchal. Ami balé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oh, il a forcé à quitter. Très bien. A forcé, à négocier, à coopérer, pour comme président de l'Union africaine. Bon, quand on peut s'amener à Kananzam, pas maté, Bible et lobby, toute autorité, j'ai dit. Zambie a payé beaucoup. A commis président de l'Union africaine. Et qui a commis Tata Afrique, mon bimba. Tous les présidents africains. Tout comme on a Congo Brazzaville. Il y a une prestation seulement, il y a président Félix Ité. Mais président Félix, le roi Azali, papa et Afrique. A quelqu'un qui honoré sa songesu. Le là, moi, collègue naïe, moi, dans le cadre qui est président de l'Union africaine. Oui. Le maréchal Idriss Déby Itno Akoufi. Il faut azalanda qui ça la modèle qui ngai bokonzi na ngai ezali ya rankine te ya conflit te ngala azali papa union africaine papa ya papa ni ba africain nyonso yango lobby vendredi ba ko décréter et ça vendredi j'ai quoi et vendredi lobby ça j'ai dit c'est lapsus vendredi yo to vivre le 23 deuil national ngolo banini et ko la férié te misala nyo se ko la normal. Mais quand dans la peau, Bendel et Ambo, que vous allez en berne. Pambate Mukolo, les alliés Mukolo Bakosa, la obsèque. Il y a Idriss Déby, non, na Moka na yena Djamina. C'était détail. Bolobi na Est la République. Pourquoi ça la Canada nationalité? Oh, ils allaient mouvement terroriste. Ceux qui t'ont lobby, les robots va koufi. To sali deuil national. Lobby va te koufi deuil national. Non, il faut qu'on nous éradiquer définitivement. Et l'on connaît ça la ligne. Et si là, tu es ici là. Il y a un monde qui Nzamboka. Azola la terre boutou moi. Pour la coupe. Luka, le lengikani,
kimia kokota na Est République. Matondo. Donc ndeko zala kimia. Alors, okomona makambo nezo kende. Matondo mingi. Ozi biloko. Ara biloko na biloko. Kuna pe la TV bande ko biso ko biloko na lobaki yango archive du jour. Ba politicien tant bolo baka makambo. Boy baka que les paroles s'envolent. Mais ma vidéo nga bombaka. Nga na bombaka. Merci na confrère oyo wasonga pe biso. Moi ma vidéo ça rappelle ba o ba ki ndeko Flavien. To continuer ma vidéo, il y a ba politicien belé ma lobaka parce que Congo do changer. Cette fois-ci papa Sentinelle landa makambo Congo sengele kende liboso. Mokoleleka ki bolandaki F Bazaiba. Mokoleleki bozwaki lobby na banzi bozwaki ya Kombo Kiminga lobby ezalaki archive du jour à José Makila. Lelo surprise archive du jour Tolanda. D'éviter le chaos, nous avons tort, il faut qu'on attende d'abord avec l'État que nos amis vont gagner, c'est la stratégie. Ils vont faire semblant d'écouter les évêques et ils vont faire plusieurs tours à limiter, va-et-vient, jusqu'au moment où on va arriver au 19 et le chaos va sonner à la porte de la République démocratique du Congo. Nous avons suivi et nous avons lu dans les Guardians l'interview du président Tshisekedi, laissez-moi vous dire que je suis tout simplement effarouché. C'est inacceptable quand il dit le 19, Kabila peut tuer 1 million, 3 millions, 7 millions de Congolais, mais il ne tuera pas 70 millions de Congolais. Mais quel est ce leader politique qui peut prophétiser la mort de 3 millions de ses compatriotes et nous allons gouverner les morts? Non, moi j'ai dit il n'y aura pas de morts. Parce que nous avons tout fait, nous qui sommes partis à la cité de l'Union africaine pour éviter ces chaos. Alors nous rendrons responsables ceux qui pensent que pour accéder au pouvoir, il faut d'abord qu'il y ait 1 million de morts de Congolais ou 2 millions de Congolais. N'ayons pas peur. S'il y a un danger qui guette la République et que nous tous, nous soyons tués pendant longtemps, pour éviter le chaos, nous avons tort, il faut qu'on attende d'abord avec l'État que nos amis vont gagner, c'est la stratégie. Ils vont faire semblant d'écouter les évêques et ils vont faire plusieurs tours à limiter, va-et-vient, jusqu'au moment où on va arriver au 19 et le chaos va sonner à la porte de la République démocratique du Congo. Nous avons suivi et nous avons lu dans les Guardians l'interview du président Tshisekedi, laissez-moi vous dire que je suis tout simplement effarouché. C'est inacceptable quand il dit le 19, Kabila peut tuer 1 million, 3 millions, 7 millions de Congolais, mais il ne tuera pas 70 millions de Congolais. Mais quel est ce leader politique qui peut prophétiser la mort de 3 millions de ses compatriotes et nous allons gouverner les morts? Non, moi j'ai dit il n'y aura pas de morts. Parce que nous avons tout fait, nous qui sommes partis à la cité de l'Union africaine pour éviter ces chaos. Alors nous rendrons responsables ceux qui pensent que pour accéder au pouvoir, il faut d'abord qu'il y ait 1 million de morts de Congolais ou 2 millions de Congolais. n'ayons pas peur. S'il y a un danger qui guette la République et que nous tous, nous soyons tués pendant longtemps, pour éviter le chaos, nous avons tort, il faut qu'on attende d'abord avec l'État que nos amis vont gagner, c'est la stratégie. Ils vont faire semblant d'écouter les évêques et ils vont faire plusieurs tours à limiter, va-et-vient, jusqu'au moment où on va arriver au 19 et le chaos va sonner à la porte de la République démocratique du Congo. Nous avons suivi et nous avons lu dans les Guardians l'interview du président Tshisekedi, laissez-moi vous dire que je suis tout simplement effarouché. C'est inacceptable quand il dit le 19, Kabila peut tuer 1 million, 3 millions, 7 millions de Congolais, mais il ne tuera pas 70 millions de Congolais. Mais quel est ce leader politique qui peut prophétiser la mort de 3 millions de ses compatriotes et nous allons gouverner les morts? Non, moi j'ai dit il n'y aura pas de morts. Parce que nous avons tout fait, nous qui sommes partis à la cité de l'Union africaine pour éviter ces chaos. Alors nous rendrons responsables ceux qui pensent que pour accéder au pouvoir, il faut d'abord qu'il y ait 1 million de morts de Congolais ou 2 millions de Congolais. Matondo mingi, matondo mingi, matondo mingi. Quelles leçons tirées dans mon Lelo? Toki ko tirer comme leçon. Faut de temps, tokozwa ngonga ya bande côté pour ba meka un peu ko décortiquer en auto comme la sous émission na biso. Peut-être un mot de la fin 30 secondes pour que to kamwana na robana danou pour nous sentir moté mais obeta danou.
Mot de la fin. Ndeko Flavie Maxine qui bandeko na ngandi balobi na ko ipsa bandeko na ngai fubo ebelo moko défendre le pouvoir ça passe surtout pouvoir na mboka oyo que peuple aza ko souffrir mutako ko côté la bino ko leka peuple azate ego za considérer na pouvoir et le coach kana bokonzi ba ka le premier jour ko coach il faut kanza mokolo ko bima parce que so kaniti mokolo ko bima donc ça la malamu pour soko bimi ba ba kanisa ona nini ko kanza te que pouvoir ko za la éternité pouvoir ici la raison c'est savon à tout tiki yango bosimbité oya kutango esili pouvoir ici la ka et ko sila na malamu pe ko sila na mabe et pourquoi ba continuer biso sila na mabe parce que ba teba rapport na peuple été ba teba rapport intérêt ya bana ba pour na chiffre du jour na kolobele moko il a ndika politicien congolais il n'a pas modèle 60 ans tilelo politicien moko te to ko ti aza icône to le balobi aza molobi bati ba modèle bi moko te aza modèle pendant la Bible 60 ans tidelo okotia bango bolobi aza modèle te pour moi nazaka na modèle te ya una lobalelo so ina zaki neti bato neti ya bango ya nyo salé na ngana mse bango boy na actuellement ndenge Congo eza atabati mbemba atabati Fayulu atabati Moïse akiti lelo akobongisa Congo te dans 3 ans bon za la frambo de sa peuple dans 3 ans etikali to kobongisa mboka te to kosala ka ini parti na biso to koleka so bo pezi biso na deuxième mandat parce que mta kobongisa Congo émission et biso bo bakisi biso parti de oyo ezaki ndokite tu n'as pas ce que c'est passe Junior Bakokela 30 secondes naza ko insister koloba théâtre wa balobi to yuko tika ndako to ya komona ka ba théâtre de chinois wa te eza pour te bata théâtre pe baza bato ndeko azwa ko sala théâtre na place émission politique bango pe baza bato j'ai beaucoup d'estime na ba comédien merci j'ai beaucoup d'estime. Les mots en existent parce qu'il faut oui. Et un mot de la fin résumé. Je ne suis pas d'accord avec lui à lobby. Depuis 1960 jusqu'à présent, il n'y a aucun politicien modèle. Moi, je dirais c'est faux. Vous, nous, si vous avez un politicien modèle, il y a Constantin Benguele. Il y a un politicien modèle dans Mokaoui. Donc, on va conclure en disant ceci. Les Congolais, Balandi, les Congolais, Bayoki Biso, topé sa chance. Les Congolais, Nyonso. Tokende ko accompagner Premier ministre dans le Parlement pour défendre le programme du gouvernement et puis présenter le promis. Biso Union fait la force. Tous un espoir. Tous la confiance à chef de l'État et que Félix Tshisekedi a reçu quelque chose dans le Mokaoui. Merci beaucoup. Merci Ndeko. Conclusion dans le bosso na oloba. Ngobila makasi zalara na olonga na Nerombo te. Malgré ton moni pe coup constitutionnel, asali musana. Ngobila tolingi pe makambo ezo sala ma vignette mbongo ezo kota tout consort ma bulu pe magodo pe sila na Kinshasa kirage ba kanivo sala tala nzela oyo ya soko lumwe sur région zo kitavo comme station kwenye na matete et pasuki ti le même bourgmestre wana atira loko manat on était là avec des combats soko lumwe sur région Lemba ozo kita matete avant comme station kwenye na pont wana et pasuki soki kanga tukapalu moko leki wana Nous se bouquons. Bambino. Avant ma Bambino. Et Toboki. Merci pour l'information. Ngobila et l'oroté, bourgmestre on a goûté et l'oroté nyos on a nini, ba fruit à FC Sakala. Na e baté ce ba. Ya mo moni mukonza moka na loko. Biso to lingi. Biloko nyos ba revoir. Et ça ba entreprise le plus vite possible. Et ça va bourgmestre, ba entité territoriale décentralisée. Nyos le plus vite possible pour souffle la sike kota na mboka to lingi makamba sika. Merci beaucoup. Pour le gouvernement Sama Lukonde, il faut ba imboka ba pesa confiance na gouvernement o potomoni eza gouvernement moko ezo pesa image ya malam. Mais kasi biso to kotele milanyo sur mabe. Soki mabe zali to koloba. Didier Boudimbu okotwana te epoke ko sala avanti na maido kabi. Eza bende na makasi na makambo etali makambo na biso o etali pe makambo ya ba pétrole ba nini makambo ebele. Mboka etambola kana makambo na biso to benga ba ressources minières. Ministre ya énergie, OK kuna te pona ba vanti. OK kuna po ete otala makambo lotili ki mai makambo na biso ke boso. Ba partenaire ba mboka ekota ezaka te bozo bocha na ba poche. To nimo ke boso. Dans secteur na kata gouvernement travail pour biso to ozana poto telemela mutu nyonso akosala mabe poto sunga mkonza mboka pour la volonté politique. Merci. Pour la bande quoi est tozo compatible. Oh là là non non non. Tozo compatible. Après ça peut bien ba communicateur ya nyo salé quand même moi musala. Pour ba communicateur vraiment bazate ka kote wana. Maston Domingue voilà Maston Domingue na mwana mboka
Ama mon cool pour l'information parce que moi papa sentinelle tant que moi sa population c'est pas bah donc faut qu'il ait le boulot na papa sentinelle fait total là il y a solo information pe na minute na banzi et comme le gouverneur à ville à Kinshasa Jean-Tini Ngobila et puis beaucoup mestre pe na banzi était allé saisi pour na koyi ba contrer wana danger aux ali ko guetter population na banzi était Ngobila na ndenga linga mboka msale ko kende mo na lumba matondo mingi pe na préoccupation dans la ministre Didier Boudimbo moko ya bisope wana pe mutonanga apesi mbote Jean-Pierre Liaou ndenge moko donc bossa musala ka ndenge batante population de belé et belé défi est énorme pour na relever vraiment pour être social pas ici la courant na mai énergie a ouais ça problème donc ça la misala ba groupe ezali kotoka to bi kutu na banda ko soki bato balanda ki biso balanda ki biso ne bande biso balanda biso na suka ba biso na katikati donc ça passe pour na Congo na biso na banzi ke makambe ko bonga merci beaucoup l'équipe technique oyo va concourir na émission ya poko lelo pour na bande ko na biso pour na biso na rediffusion na 22h30 lobby prochain rendez-vous na 10h30 pour na bandeko to suki awa lobby investiture soki kozala te ekoleka ndenge nini to koyeba yango po ete to za système ya liso likolo liso projeté ezali kotala sama lukonde po to eba ndenge nini ekoleka papa sentinelle santé la république azali wana comme gardien du temple to kutani na émission ya sika mokolo ya lobby matondo mingi to kabona sport publicitaire. Ma Mission TV, le miroir du monde.